Ria. Vraiment, les petits gars. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa bas yenga mbote mingi bande ko balandi EHP Media manaka mabino bolinga bongo kumuntula na sai na site ope kese ko beleme bongo biboso bya bino pambate webete kumuntula tambo na ye na ke ko kondola bino susu artiste ya minene ya mboka na biso Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, oyo ba simba ki lokumu ya théâtre opérette, obino so boyebi bongo théâtre opérette, kasi ba travailler ki bongo na papa na biso de fait Djiboul, o lelo azali suna biso te etikete nzambe ya pese so esika ya kimia esika zali bandeko oyo ba kartonaki ba simbaki Congo ba simbaki Kinshasa lelo oyo tomonaka bango isusu te bango banani na kolinga ete ndenge tolobaka ete moto zali na miso bakolakisaka ete mvula eza koya ye moko kotelo bena likolo likolo yango pakoso manoka to nini esengeli bango moko bamitondolo bamibimisa po ete boyeba bango lisusu soki bazali banani mbote mingi ndeko ndeko tokoyeba kombo na yo mpe mosala na yo bandeko bakotala osikoyo Kombo nanga Mbutazwa international. Papa Diacre mingi batu bayebi na poto. Papa Diacre yo artiste ya Papa Djiboul Mosongo. Ya solo bandeko balandi boyoki bongo bino boyebi bobenga ke bongo Mbutazwa international Papa Diacre. Boko mona mwa biloko wana ya opérette so basala ikala recette ba mbato nyoso na ngongo bo sepeli makasi azali pe ye moko te azali pe na ndeko moko kasi boyebi ete ata molili ya mvula loboko ebungaka monoko te ata ko balongoli bolato na bango wana ya scène kasi bazali lelo boye boko yeba bango kaka lelo na misala na bango mbote mingi ndeko mbote ndeko na biso kumutula toyeba kombo na yo pe ngai kombo na ngai Koko Chomba o bana poto tu bayebi Koko Chomba o azalaki enfant chéri ya papa na biso Djiboul. Mais alors na kolobana nous tous moi une minute de silence pour na papa na biso nenga tika biso na mawa na vraiment maintenant mingi une minute de silence maintenant mingi to bete ya penza maboko ya solo wale zali pona kokundula bongo papa Djiboul o azala ki ete molakisi monene o ya sala penza bana ya solo Koko Chomba nzambe apambolo na likanisili la mpenda ozwi merci komontola ya solo to banana na ndeko zwa pamba te zwi mwa mikolo ebele bandeko balandi boko yeba bango ba kosepelisa biso lelo ndenge to yambi bango bakasi to so na mwana Mbutazwa ezwi mikolo ebele uta papa Djiboul akenda ba pièce botunaka na mpoto na opérette na kanse moment wana bozaka na papa na biso Philippe Lubasu na gospel kasi bozwi mwa ba mikambo ebele ba papa na biso ba Charles Lesi ba yebi makambo ba mama Rose Lesi ba yebi makambo wana kasi mwa ngonga ebele Mbutazwa boko mona na te na poto bozate na Kinshasa bozate ezali nini kimia wana nyoso bon kimia wana ezaki beaucoup plus na kozana mwa silence bana mingi même na libota soki papa akufi ndako ekotaka mwa mbaye esengaki ke kovanda kimia kozela pena morale koma kimia pona kobanda lisusu musala o papa atikela biso ya solo bandeko balandi botsuko kapenza ndenge nini papa Zwa auti koloba kasi Mbutazwa bandeko baze kotala bino yambo ete tokota nanu na mozindo na biso na lingi bana poto bazonga na likanisi oko sepesa bango na nini obosala kala oyo opérette oyo ningisaka pe poto oyo ningisaka pe bato bazwa nini mwa moke pote basipe Oya Manuel mwana Joseph azadi nzambi Oya Manuel mwana Joseph azali atambuda kadikolo mwana Marie azali ya denda kana sisi mwana Joseph azali ya Manuel mwana Joseph azali ya Manuel mwana David azali nzambi atambula kana njela mwana Joseph azali ya denda kana sisi mwana Joseph yenga tobete baona maboko makasi ya solo bandeko balandi tolobiete libanga na zele ko ebuzaka ka soko beti libaku la mbongo to yambe bino nzaba ba comédien na bino obolingaka wone zaki bongo na pièce nini
wana ezalaki na pièce ya Yesu akoya Apocalypse 22 12 13. Yesu akoya. Voilà. Ah, Yesu akoya oyo lisolo ngozaki na nini na mwa bokuse lisolo ngozaka. Lisolo oyo ezalaki ke pasteur apesi prophétie apesi prophétie alobi atangi Biblia na Apocalypse 22 12 13 Yesu akoya kofuta mutu na mutu lolenge atambolaki na mokili. Alors papa moko tango ki ke Yesu akoya akanisi lokola Yesu akoya na kimoto boye na ndako. Alors papa wana azongaki na ndako akendeka kobongisa ndako kitoko po yesengelaka yamba Yesu. Ko bongisa kindako yeba ke Yesu akoya penza Yesu wana ya mundele akoya kotala bango. OK, bato bayaki kotala ezaki bato ya pasi bazangaki mwa bilia muto azalaki na eloko te. Donc ye bato ndenge wana monaki bango baza ba Yesu te. OK, Bible lobi salisa muto aza lolenge lokola yo. Donc c'est kende osalisi Yesu. Ya solo. Yenga. Yango wana na pièce wana ya lambaki pe na suka kaze lo wa passer akosi. Na kana eloko alobaki na passer te ya kosi nga eloko wana ezaka na sali dépasse. Pachite de akushinga ye na shadi de panjo ya pamba. Eya enkaye na lambi loswe na ngombie eya ya mbongo bana batinda kina puto na shala dari enkaye Yenga ya solo bandeko balandi wana ezali bongo théâtre opérette o bandeko basalaki basimbaki penza kisasa basimbaki mpoto na kalesete bandeko boyoki lisusu tokokoba kasi pakazwa u atako papa akufi ndako ekotaka mbaimbai wana ezali na elonga likambo lobi kasi papa pe akolisaki bana te abokolaki bana ebongo na onyoso papa salaki botika bilembo wana nyoso ebunga se bongo yopozaki ya liboso okoloba boni. Bon nakoki koloba te papa akufi akei na biloko nyonso te biso tozalaki bana oyo papa lakisaki penza musala. Donc tozalaki ba enfant chéri ya papa lakisi vraiment musala bien oyo balobaka héritage ya ndako batikelaka mwana liboso ayebaka ke papa asomba lopango moko na fin fond mwana liboso ayebaka biloko nyonso papa azali kosala na bunga ate eloko moko te papa atikelaki ngai même biloko nanu esalama te naza nango. Donc pour na koloba ke eloko oyo esali ke ntango mosusu lelo tozonga mwa nsima eza kaka mwa ba moyen nde ezangaki po elakisa ke po tosala ba œuvre papa atikaki mais biloko nyonso oyo bana poto bakozala nango posa tozali na yango. Ya solo boyoki na kalesete papa edo amani esunga motema boboto ayoki opérette obiso toyebaki ba papa takinga bandai kosala yango ba papa Djiboul bazwi yango lelo opérette ezali koyokana te pamba te makoki ezali te tolobete culture na biso ezali monene mingi esengeli babiloko wana nyonso tokundolaka yango boyite bandeko bauti koloba bazali wana papa alakisaki bango mosala kasi makoki nde ezali kotungisa bango po ete bazonga penza bongo na mosala na bango ya opérette nakei nano kopemisa nano papa zo tokomela na mwa moke ebongo tosola pe moke na koko chomba biso tomele tozali bongo na kisasa vinyo yango tokokoba kaka ya solo wana ezali bongo kolakisa bongo bokasi ya bana EHP famille EHP Media EHP famille obiso nyonso tozali kasi koko chomba yo pozalaki mwana pe ya bolingo ya papa Djiboul papa akei koko chomba bandeko bakotala bayoka nano koko chomba na mwa eloko moko ebongo tokozonga po ete tosolola nayo naya na tongo ukikete de 6h naya na 12h ukikete de 12h ikoma kaka na poko mama na ngai veille de prière bukendaka kuluka nini tokendaka kuluka longi ya nzambi ya Yesu ko tolomona te lodenge lomona ya nzambi oyo totalaka na batevwe ijadi ilungi ya nanyo wana ndi bakosaka bino wana Monsieur Benoît oyo apanja maboko na maison medi ijadi ilungi ya nanyo wana nde Edimo asara firme mosala ya nzambe zale ya nzambe oya mokede yango ifutaka namoni ubandi di buma siomba yubandi di buma buluka misala musara ya nzambe zale ya nzambe oya mokede yango ifutaka yenga koko chomba kasi pièce wana elingi koloba nini bon pièce wana vraiment beaucoup plus tolobela ba faux prophètes
il y a des pasteurs ils ont une pièce au sala déjà, ils ont un poto ba bien très bien. Ils ont un opérette au sala mabondeli akokila. Pasteur akei ko ebisa mama moko boye non lambela kanga biloko to kota mabondeli akokila. Après mabondeli tozo kota jeune mabondeli akokila jeune de prière. Ngana za mutastoma yo lambela nga biloko oela ngana sima ya nini ya toilette. Wana ba frère ba kanginzala yazolia. Oui, wana ba frère ba kanginza ndeto teya ba pasteur mususu na ba diacre mususu biloko basalaka. Pasteur azoke ne komela lotoko na sima azoke ne ko nime église. Yango to yebisa bango musa ba mona kangwa suma yango to yebisa bango musala ya nzambe eza ya nzambe ya mokele eza ya mokele. Ya solo maboko makasi pona bandeko na kanisi ete tolobi ete lelo to yambeli bino bena ba comédien na bino ba artiste minene pe bango baze ko sala théâtre opérette kasi koko chomba bana poto baze ko tala bino ezimwa tango mingi eta papa akendaki kasi nini o boze ko yebisa na bana poto o nini boze ko zela ko boze ko kana bato ba ko zela po ete bayamba bino lisusu. Oui, parti tout là. L'autre senga na bana poto tolinga to silisa matanga ya vie ndek tolela ki père na biso to kunda ki alors na moment oyo tozaki pe na ghetto na mo tozo répéter na Kombe na Yolo Sud siège na biso ya perpétué zali wana na pembeni ya paroisse Saint-Gabriel oyo nyonso azana besoin aya ko participer na groupe to benga bino to pesa bino ba numéro bo benga biso toza en forme na biloko o viatika na biloko to sala nyonso wana tozo ressusciter yango ya solo maboko makasi balobete bazali ko sekwisa nyonso ezali ko sekwa kasi mbuta zwa utozonga nanu epai na yo tomela nanu mwa moke bongo tozonga matondo mingi na kanisa te tozali bongo na bokasi ya Dede Miongo asimbi biso na bililingi Dede Miongo azali ko kamba biso pena pote bomo na biso kasi mbuta zwao bandeko bazali ko yoka bandeko bamoni bino na bete bato na poto ba sepeli bandeko ba sololi e bongo lelo bozali na mwa ba contact musu te na ba producteur oyo papa Djibula lakisa ki bino atika ki bino soki bazali o yebisa pe bango ba ko yoka ta ba kombola bango po ko tanga ezala malamu mingi pe okoki ko loba nini lelo soki ba moye ye makoki ye bozali siko na prêt ya kosala ba tournage to pe boni po papa edo amana zali koyoka yo mama je asa zali koyoka yo bandeko pe alingaka bongo théâtre opérette bazali ebele po le tokoma okanisaka théâtre zaka ba sketch ba gag bante opérette nde ezali o esimbaki masolo pe o ebandisaka penza kobota ba théâtre ebele okoki koloba boni na ba producteur o bazali kotala yo o bayebi bino tango so akasa bozala susu te to pe boni okoki koloba boni mo pona lisolo ya producteur. Pour le moment, c'est vraiment difficile. Na moyen ya biso ya Congo, pour nos producteurs, c'est vraiment difficile. Tous les producteurs, c'est pourquoi tout le monde n'a pas style le bon. Pas producteur basé. Mais on a kaka nazo senga eza aide pour na bana poto o mingi bazali. Na ebi ka to ndoko travailler na papa Philippe Lubasu. Papa Philippe Lubasu azali sous-souté les Maison gospel to PCP mbote pour abimisa pe artiste belé papa Philippe Lubasu. Voilà. Donc papa Philippe Azaï Kosunga Djiboul alors les contrats wana et silaka ezaki lisusuté. C'est pourquoi tozo senga na bana poto bazo landa biso lelo o bayoka biso o vraiment balingaka opérette wana ezala toujours en marche tozo senga bango po bacha biso maboko tokopesa bango numéro vraiment na souci wana ya komona même Eva Djiboul kokanisa mémoire wana o yazalaki nango en tout cas ezala malamu mingi po ba soutenir œuvre o ekende liboso ya solo kasi ko tsomba lelo bozali kaka bino nyonso ndenge bozalaki ndenge toyebaki bino ba Esther ba Mbutazo ba Mbuta Mabwakadio ba koko tsomba bino nyonso bozali kaka ndenge bozala ouais ndenge via tika biso groupe mato bujate biso tout toza équipe mobile momba tozali toza biso tout en forme et là on a do senga mingi na bana poto bandoko soutenir via na biso na sima Pasteur Kinkela, apôtre de Mayuma, Francilo la poto, na robos na Mama Francilo Koute, Roger Les, et puis na bosani le sous-souté na Francilo la, na Papadou, na bosani sous-souté na Massananga parti les nécessaires na niveau à Paris, na Massananga Anderson. Na bosani binoté. Maman Françoise Ebengo wa yolo pe na France, maman Françoise Ebengo, yé pendant c'est na papa Djiboul mingi na opéré. Oui, kobo sana té Serbi Biswami. Oui. Serbi Biswami. Surtout Serbi Biswami, vraiment Serbi Biswami, biloko tindaka tozwaka yango mais comprendre kaka, kindaka na comprendre kaka. Yenga. Tobeti na maboko makasi.
tolingi tozonga lisusu na eloko wana ya kala wana papa bazoloba nanu soki yo bazitedi biloko wana bone kosala ezalaki mpe bien. Papa mokambi loba nanu soki osali nini kondama tar makambo nkana yebi beta ye fimbo misato ikomi ya fimbo tuyukana kibo yite kondama papo yo kei wapi papo yo kei wapi baninga bakoyemba ete dia krete kananu dibu mwifunga ayebite ngai na jadi awa po watinda yo awa yambo kota ubeta pam ayebi na yebien alobi ujadi kushukula yangu nkana ye kaka papa kota na yo awa ngape na leka kuna muyaka ya pamba ya utanga ngayiri ya solo yega tabetele bango maboko makasi ya solo bandeko balandi tolobi ete botala bilenge oyo botala baartiste oyo bazali eloko ya nzoto bazali na mosala na bango kasi bazali kolela nde kaka lisungi na bino makoki na bino po ete bosunga bango tobungisa bongo théâtre opérette te nakalisi ete bandeko bazali kolanda petit frère propre na Londres azali kotala ngai Chancel Mwanda Amani bandeko bango ye Yannick Ntula na poto papa yalo ye koko tsomba ye Mado Spaghetti Mondela bamongo bango ye Arnold Jerebendo bango ye yo nalobi ete Marie Grace pas kotala biso to pesi mbote na États-Unis kuna to bi 001 papa Matou azali kotala biso motema mama Blandine opérette sango soki otie misolo ate bandeko ba ekozonga po ete théâtre opérette etulaka te bato bazali kozela yango kasi bandeko betela balindanda wana baguitariste bango nyonso bazali baguitariste nyonso bazali en tout cas baza vraiment en forme tout toza na bango basolo tobeti nosu maboko mpona bino moko ya solo bandeko balandi kasi boyebisaki biso te mwana papa Djiboul mpe azali awa mwana papa Djiboul oyo atika biso azalaki bongo président groupe balobi mpe mwana ye azali awa soki tokomona ye okomonani oui kombo Murphy baza mibale baza 5 baza Murphy aza comme premier fils eza na Tabita eza na Exaucé eza na Michel et en plus eza na Jetou siko awa na groupe na bino bana baza boni oyo baosala na bino bana papa Djiboul bana papa Djiboul oyo tozwi toza koencadre na groupe baza mibale eza ya liboso Murphy na Tabita bango mpe bakosala mosala bango malamu en tout cas na liboko papa apesaki biso mpe topesi na bana ya solo maboko makasi tomona Murphy aya mpe awa bamona ye Murphy aya tomona mwana mpe ya papa Djiboul soki mpa kozala mwa message ata mwa minute moke aya tomona mwana okomema ye aza bebe na bino bebe Murphy bebe Murphy mbote boni nzoto malamu bandeko baotala wana toyebi ete soki ozali na liloba koloba na bato nyonso bandeko kosoutenir papa Djiboul papa na yo okoloba boni bozotanga boni mwa makoki na ndako ezali to mpe boni totanga me minerva nde pasi fort mama okemba fort mbongo eza te moto asoutenir biso minerva aza te so oyo bazali baotala biso so bakosunga biso ta minerva mpo tosisa baklasse yango tozoyika na lokolo ya papa ya biso basunga biso tozalaka mpo na bango ya solo Murphy lelo souvenir nini otikala nango epa papa na yo na mosala bandeki kosala souvenir pene eza ebele makasi me ya lobe mingi eza te me nga mpe kana kotikala na lokolo yango kaka bana poto bakotala yo bapapa du bakotala yo bamama Françoise Ebengo bazali kotala yo papa Edo Amani bazali kotala yo mama GH bazali kotala yo soki ozali mpe na nzela singana wa lokole oyo opesa bango oza na telefone te telefone eza te bakoki kozwa pa ata papa zwa ote pa kumutula bakoki kobenga ya solo tala bango olobi boni soki ozali na likambo euti na motema no oyebisa baproducteur ya papa na yo mpona likambo etali yo mpona mwa lisungi ekosala yo malamu te mpona likambo etali ngai groupe na biso toza mposa lisungi na bino mpenza lisungi na bino makasi osunga biso tozaka toyeka mpo na bino bosunga biso oyo wana naloba yango wana baleki na mama baza na ndako baza na ndako me mwa eza te basunga biso mpe makasi ya solo bandeko balandi pasi yo mitema kasi tokosala boni
toyebi ete ndenge tolobaka ete soki mosapi moko ezoki mpota loboko nyonso ezwaka makila soki ndeko azali na pasi biso nyonso tozali na pasi kasi lisungi na bino nde kosala ete ezala lokola moswalo oyoki kopangusa bongo makila na motema ya mwana boyebi ete Papa Djiboul asali mingi asepelisi bato mingi asali mingi na mosala oyo kasi lelo azali suna biso te nzambe abenga ye atiki bilembo na ye ezali bana kasi oyo nyonso akoki kosala ndenge Papa Edo Amane asalaka ndenge mama JH asalaka ndenge mama Bete asalaka mpona kosunga bana oyo na kelasi ekozala malamu nzambe akopambola ye pamba te lobi ete loboko oyo eleisaka monoko bakataka yango te mpe loboko epesaka nzambe mpe apambolaka ekozala malamu soki bosali mwa geste ya bolingo mpona kosunga bana Papa Yalo tomoni ozali na mokumba makasi na bana Djiboul na makambo ebele bandeko ya kotala tokomokende na suka okoloba boni na bato nyonso bakotala yo opesa biso mwa programme ya groupe opesi biso mpe mwa mpona likambo etali bana ebongo tokomeka kosuka na mpona mokolo lelo mpo mbala nsima esu tokozala nayo kopesa nzela na asinga na mwa bambote ekozala malamu mingi pesa nano message oyo euti na motema na yo mpona groupe mpe mpona bana oyo Djiboul atikeli bino. Oui, merci beaucoup. So on repère ce programme vraiment beaucoup plus pour na bana. Eza pasi mukumba oyo lelo temps mususu bisonde tozo mona pasi pour na mukumbo. Na regretta beaucoup plus pour na producteur oyo Papa Djiboul a travaillé na bango. Jusque là, ce na koyi ebisa yo que ba producteur oyo to travailler na bango na Papa Djiboul depuis to banana Philippe Lubasu. Moto apesa Papa Djiboul mbongo ya malonga ezate bazaka kaka kolaka e ba pièce nyonso mona to sala bazaka kaka kolaka Papa Djiboul batikala kopesa Papa Djiboul mbongo te tindenga kota mabele bon Papa Djiboul azwa mbongo ya producteur te en plus ba yoka message pe Papa Djiboul akufa mais ba soutenir ete po batindela ata mbongo na ye moko ekunda e ba pesa yango te tindeko moni bana oyo bakota tina souffrance nga mutu na benga bato apoto mais ba soutenir ete tilelo makambo nazoloba soki nazokosa nzamba azali kola zoka biso nga nazala pini so nazokosa nga mna benga bato apoto ba rappela ba producteur ya Papa Djiboul. Oui, bato ba teka bandi ya Papa Djiboul ba biloka Papa Djiboul ba pièce ya Papa Djiboul ba tindela Papa Djiboul mbongo te mais bazwango ba mela yango bango nakanisi ete bonkufi aseke inde tobakete nyonga mowei sengeli moto na motafuta kasi koloba boni na bayeba moni bino esumbala yambo bazali na motema ya kosunga koloba boni oyo nakoki koloba mpona bato oyo baza na motema kosunga likambo ya boye naza sire outaki koloba lisese moko awa likambo ya boye yo moko ozomona na miso donc motema na yo oyo ya mawa oyo ya kosala mpona kosoutenir baorphelin en tout cas na bi ke nzamba obaxelo sous un plus ya solo nzamba obaxelo sous un plus kasi to ba programme à répétition bozo répéter wapi mikolo nini boni ba tournage ezali ndene bosi bobongisi makambo to pe boni bande ko bazela nini mikolo ezali ko ya pona ko kilo molobaki boko sala kala te mais c'est les promoteurs c'est mon école. Oui, c'est mon école. Et le connaît ça ma casse hein. Toi quand moi on a extrême qui est bon to kabwana. C'est mon école. Je suis le préfet international. Mbutazo international le préfet. C'est mon école. Ya solo, yenga. Babi mais c'est les promoteurs zeko ya c'est mon école. Wana eloko wana zeko ningisa kisasa zeko ningisa ba répétition, ba lobby producteur wa komona na temi solo. Orozwango, ba lobby awa ba répétition comme ko tondo pour mon école mais c'est les promoteurs internationaux eko inda. Koko Zwaou tokomo ke na suka ya mboto suka pena koko chomba olo ibsa bana poto ningo lobi bako zwa na nzela singa opesi ba jouer à répétition pour te batunyo so ba bandingi ni bozeko sa mosala tokopesa numéro na biso beaucoup plus ou eza pena numéro pour bato poto vraiment numéro yo ba ko benga biso mbala moko kozwa ngai toza na 089 96 71 303 089 96 71 303. Ya solo wana numéro ya Mbuta Zwaou ya mbote to suka na apesa bambote to kena koko tsomba poto suka na président Zwaou koko tsomba bana poto bazeko tala yo tokomo kene na suka obesi mwa mungu moko ya suka ya moke baseka moke bongo tozongi mbango opesi mwa bambote na opesi pe mwa programme pour titoka bwana. Ouais, kumutula eloko aliboso na kosenga na bana poto bo soutenir groupe na bino oyo bo soutenir yango parce que boyebi ba attaque banetike boyebi groupe o ndenge to bandaki na konguluma
ti lelo to perdre papa Koko Chomba bolimbisi yo ko sala te bambula boni na papa Djiboul umelaka nga vraiment na koti groupe oyo depuis nakoloba kutu na kota mwana moke nazalaki Benjamin na groupe oyo nazalaki ma le Benjamin ya groupe bango tu baza bavie nango bakadra ngai nakotima mwana moke nakoyoba lisusu te naumeli mandefu kutu eyalaka te maboko makasi mandefu ezalaka te boti kaka 1998 azalaka déjà donc yango naopesa kaka numéro na ngai oyo baza na besoin mpe ya contact na ngai naza na 084 20 64 811 084 20 64 811 totoza te loko wana ya chore osalaka la oyo ozwaka ndoki chore eloko nakudia etokamwa eloko wana bolei mingi ye bandeko bolei mingi o lelo mpe nga mpe okopesa o okopesa nalingaka eloko osalaki ntango odeklare te bapesa o musuni na wana ntango naye koloba wana nayokango nano mobade na yo bolimbisi koko Chomba nalingi nayokango na nzembo te nayokango ya se ndenge onde kosenga bapesa yo mayi ndombe kwilukanga frère yo nasengaki yo koka uye nango te yo uza kopesa nga mwana na yo ya ndundu me naliaki ye te azali bololo mungwa nakoki ye te yela ngai nde mama na yo yenga wana ezalaki bongo bapiese bandeko basalasala oyo esimbaki mpoto esimbaki kisasa Koko Chomba mwa nzela asinga opesi mpe mambote na bandeko oyo bakotala yo po tokabwana napesi mbote beaucoup plus na grand frère na ngai propre Bertin Lisasi oaza kolanda ngai c'est mon vieux oyo azosala ngai na Kinshasa napesi susu mbote mingi na famille Lisasi famille na ngai oyo bazo kosoutenir ngai na bamoma to naza na Kinshasa napesi mbote lisusu mingi epa bandeko na ngai na Matadi na Boma Mwanda napesi mbote mingi lisusu na président Esobe po tote kozala mikolo na limité na 7e Ladi Esobe oui président Ladi Esobe kutu ya regrettaki makasi na sango ya président Djiboul nenga kufa ayebaka te azaki na poto mbote ya trop pa ya papa na biso Ladi Esobe napesi su mbote mingi na apote Briali Chulumba moto na Nzambe mbote ya trop na mama na ndaku nayebike bakolanda ngai ya solo mbote na Ladi Esobe ngape na bosani te yanga ndeko fiston sai makaku mbwa na pepi mbote wana pena ndeko ya bolingo mbuta zwa to mokene na suka lelo bato bazali na groupe za kokamba baroza la boni naza au moins na 30 personnes oyo naza na nsima mokumba ezawa donc 30 personnes oyo toza na bango charge pende ezali donc tozobunda na kaka boye ya solo baza kobundana kaka tolobaka ete ata komolungi moi ko balongolaka poso na ete bundana kaka po ete Nzambe mpe akotika ote akosunga kasi mbuta zwa bandeko bakotala yo olobi lobano asuka mwa mbote mpe na bandeko po tokabola na yo oui nakozanga te opesa mbote po to ezotalanga nayebi ke naza na mutu munene lokola bienvenue Odinga na mikili donc bienvenue Odinga patron de patron naza na leki na nga moko ya mwasi Sandrine Kambu wana muleki na nga famille na petit na nga moko pene ya motema nembe adi okita pembe olela shungu yo iga bakombo wana malgré toke mwa poto sika mais vena bana batetena ke mafumbe moyo vena azali na bosani te dukure oli pordo wana bakombo to banda kobengelo mais na ebite le oso koma wapi en plus na bosani te gel va au mont moto asimbi penza makambu penza ikende liboso bolela ikena bwaka kabino te mabanga yango wana ba retour pesa mwabe ya solo maboko makasi pona bango tokopena na suka na bino tolingi tokosuka na bino na eloko ya show oboko sa mo improvisation moko ya show kaka pote sepesa bandeko tokopena na suka manaka mabiso bandeko balandi na ndise te mombu na bino kumuntula na sala ki bongo bandeko wana pona tokundula su papa Djiboul théâtre opérette pe to sengi ete bo soutenir bandeko o bandeko na kanisa mikolo ko ya bongo mona pe ba répétition na bango na TV na internet bongo mona pe bongo ba pièce na mo ba kosala ba gak na bango boko mona yango na kanisa ete papa Edo Amanoki ba sise ba sengi ba leli ete moi ba gak pe le kakawana e kozala penza malamu mingi tokomi na suka lilo bezali mwambangu bezali wa ba jour ya répétition na biso tozo répéter vendredi na samedi à partir à 10h ceux qui boye na Kembi na Kombe pardon na Kombe pemenu ya paroisse Saint-Gabriel répétition à la plein ya craqué sur qui mwenza oui sur qui mwenza na bosani pe moi na poto ya Filemon Ilanga et pas ya papa na biso Filemon Ilanga moi na poto ya
kala na flat na ye wana kaka. okay. Ya solo bandeko balandi na kanisi ete ndenge tolobi ete supu malonga eumsaka fufu te mwa moke 1 fufu esili lisolo malonga eumelaka te bomoni mbuta zwau bomoni koko chomba totoni bango botoni ndenge bandimaki ete topesa bango lisango po te baloba na bino po te zwi mwa mikolo ebele uta papa Dibula akufaka si ba artiste o bandeko balandi na yesa bino ete ya bango zali ya makila ezali te ya mposo ezali ya makila musala ezali makambo makasi ezali na kobosa te kopesa pe ya ngai mbote na ba basungaka kumuntula kobosa te papa Edo Amani ngana bengaka ebongo libanga na se ya zelo okobezaka soko beti libaku papa Edo Amani mama GH na pepi mbote mama Bete na Allemagne na pesi mbote na bosa nete mpaka kulutu nanga kuna na France na pesi mbote na bana nyonso sika bozwami na bosa nete papa Mwanda na pesi mbote na France ndeko nanga héritier mulele tozela kaka masolo ONG oyakini to solo lango héritier mulele na France to solo masolo ONG ndenge toyokanaki na kozela yo si Amani Mwanda nzambe apambola bino nde tomona ni mbala sima yenga Ria. Vraiment, débitez-moi. Site na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa